Bandeko mbote na bino tumetsana kolanda ngai c'est le révérend Jacques Dinabanza. Bandeko tozongi na makambo Nzambe parce que peuple oyo alandaka politique ya mboka na ete aza peuple te, aza peuple ya Nzambe te. Ndeko nyonso oyo aza chrétien esengeli alandaka makambo ya politique, makambo ya mboka, ayeba mboka nanga ezo marché ndenge nini, mboka nanga ndenge nini eza kuna, peuple azomona pasi pourquoi yo za chrétien folanda makambo wana. Jésus-Christ babomaka ye na makambo Nzambe te. Jésus-Christ babomaka ye na makambo politique. Peut-être yo ebité. Alo bandeko nanga thème ya lelo eza nini? Pasteur nyonso oyo bino bomoni asalaka succès ya makasi azalaka Nzambe te. Pasteur nyonso oyo yo yebi batu balandaka ye betre batsene batela po banani aza ya Nzambe te, aza ya Satan. Diable amikumisaka alobaka le monde entier m'appartient. Ako tika yo to osala succès ya kosakana te. Sinon to banosala ka ba va et vient hôpital. Nateyaki makamususu euti koleka ndenge Luc, évangéliste de Luc amandaki ko accompagner Paul. Tamazaki na ba persécution, na ba maladie physique, tout ça amana ko traiter. Biso oyo tosala makambo Nzambe na ndenge solo toyebani mingi te, tozapi na bato ebele bandandaka biso te parce que vérité za na kati, vérité tosimbi yango. Tozaki na prochain moko na Kinshasa ayaki sataniste amibengaki pasteur alobaki ki abongwamaki mais epa ya abongwamaki toyebi te. Alobaki biso tango tokendeke kuna tosengaka bapesa biso kisi ya nie na ya banzinzi. Bapesa biso bakisi wana ya nie na banzinzi. Ya mwana bomonaka tosalaka succès kosakana te. Oyeba mateya te. Mais tango bapesi yango déjà bato bakobana ndando kaka. O nyos to bano bimisala mfutima bato bana kondima. Même yozo prêcher ya malamu oye koloba wana ocheli baya wanga kuna bato bakolanda mingi ye. Tozana ba preuve belé. Alors batu yango bakomaka na mwa moko bapesaka bango basala succès avec délai. Délai wana soko ekoki omona bandibi bando kende bango bando kima na bango asili. Omona pe il faut pas akoyoka na lisuste. Mais mosala Nzambe oyo asaka na ndenga solo o bato balingaka ete azalaka na nguya na molimo santo ne kaka te mokolo wakufa. Dans le monde spirituel, il y a des royaumes. Il y a le royaume de Dieu, là où il y a l'amour, le Saint-Esprit, la joie, la fidélité, etc., etc. Alors, un autre royaume, c'est le royaume de l'ennemi. Là où il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la joie aussi qui te plaire. C'est pour cela, Moutounabino Mosusu, Oyazala Kuna, Alobana Binoke, monde Nabiso est un monde encore. Il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. Alors, on a battu wana bateyaka. Baza na Saint-Esprit te. Mais moulongo a battu belé parce que bango bapesaka bango kisi ya nie na ya
banzinzi. Donc bino bazo benga bino banzinzi. Ye moko kuna o atelemi azo lata koleka bato nyonso nie. Bande konanga nakamwa mikolonga za na mukili oyo na makaka te koloba na bino toujours ba vérité. Soko moni na tie makambo ya Nzambe. Omoni mutu moko a contredire. Zwa kombo na ye tiamo de côté. Okoya ko remarquer mko so na tia makambo Nzambe so awoya so awoya contredire. Tant muso na tie commentaire moko boye na verset mal interprété. Lokola yo yebi pe interprétation ya verset te okoyi kuna. Ti tango yo mona ke on comprendre que c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Azana royaume Satan. Yo moko zoka kombo na echa ko. Ngana zo ba kombo na mona cha de ya bango. So na tali na bia ayeyo. Voilà. Alors bandeko. Soki tozui Bible. Totangi na Jean 10:20. Tokoyoka Bible ko ezolo banini parce que ngana mimanga bino ka na Bible na kendikene loko mususu te. Jean 10:20. Na kendeka na Bible ngaka kene loko mususu te. Jean 10:20 elobini. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Ce que font la Bible n'est pas yozali. Dans Jean 10:20. Basolo ba Jésus. Babi ponani bino zolanda ye. Boyebi te kaza mutali boma. Pourquoi bozo yokaye? C'est comme ça que nous sommes traités. So dans une autre vidéo belé. Na expliquer bino même ndenge nini ba vrai chrétien ba ko luka délivrance na batu ya milimo satana. Ndenge nini ba ko luka délivrance et comment se comporte-t-il? Mikolo ya so dans 8 ans na ko bino. Alors Jésus-Christ de Nazareth. So otangi na Matthieu 13:58. Jésus-Christ de Nazareth. Tant koti kuna akutana ben crédile. Bato bandi magaïté. Moi ça le miracle belé ezate. Parce que bazo ndi maïté. Ya mwana so otangi na Matthieu 13:57. Azoloba, nul n'est prophète chez lui. Yo mosala nzambe bakoko ndima yo atamu kete. Même quand bato toza ko délivrer. Ba musuba sa barando. Na biso basala nzambe. Après sa délivrance, ami Monica Koki abani osa rando nanga. Tukutana nango. Donc, oh, il comment mi awa na Biblia pour Jésus-Christ. Biso bato to sala ya solo pour na ye, to so kuta na makambo wana. Nani akondima yo? Nani akondima yo? Bayini na bayini, bayini na bayini. Na ba oyo zo délivrer moni passe pour na bango. Mais landa bango na suka nango, akoy ko reconnaître yote. Pour Satan lo baka na bango, kende kozwa délivrance. Mais lo bana ye que nzambe mutatindi nga ponga bela nzambe loba na ye nzambe mutati mais ko beir na ye tina sukate oko beir pa nanga ye kendika pona délivrance na ko soit temps ya ko loba yango ba maladie belé ba tbayaka nango pa na biso monsieur de rango maladie te monsieur de ba punition satana oh ye bazo bundisa ye na boye oui punition monde à ténèbres batini ba bango ba bundisa ye. Miloko toza ba sala nzambe na koloba na yo te ki ozamta misala mabe to eza punition satana comme font les autres. Alors bandeko
bomonaki bato yango o bateyaka baza bato na lokuta bomonaka na ane moko boye Francis Lola aza na France awa atondisaka église na stade martyr je crois entre temps Raphaël na martyr mais na base c'est un martyr atondisaka stade na ndenge moko na sima na ye ba garde corps na sima na ye ba garde corps lelo azawapi lelo azawapi est-ce que yo kana ataka o pasteur Lola est Francis Lola est-ce que yo kana azaki ya nzambe te mikolo kaka bomoni sataniste mususu nani oyo soki angolais ya wivi soki wizi Marcelo bomoni na stade plein à craquer na simana de garde corps wala nzambe te ndeko bilembo ezali oyo ezolakisa oke oyo azali ya nzambe te. C'est clair, hein? Na mwasi na muluba atelemi wana bazue yaka ndeko koza na mwasi na bisa muluba yaka wa tokumisa yo plein ya kosana te mais c'est quelqu'un quand il prêche tozo ba faute na ba faute nazala ndeko moko atunainga naloba na ye soki bros aza pasteur mais na kotia na vidéo oyo te na kotia na salango na vidéo mususu na yebite peut-être pelelo bandeko Jésus-Christ a dit celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique ressemblera à un fou. Matthieu 7 27. Ndeko nanga soki olingaka liloba malheureusement bolingo fongo la Bible te bolingo tanga te ya bokendike mbangu pa apostla ko kende pa bata boye parce que bolingi na bilo liloba te soki yo lingi liloba obonomona ah mosala nzambe o asimbi Bible neti ngandi na zoloba boye okozo na faute te faute ya liloba la nzambe te. Ça peut arriver peut-être brusquement moko nako leka badete ou bien erreur olena lo ba verset oyo tango na betaki ekende pa mususu na lobi yango mais tango na ofanda na ba remarquer que non et loko na lobi verset za yango te. Par exemple ofandi mo na mosala nzambe azoloba ke la femme peut être pasteur donc soko yo mosala nzambe mais bato bana ke ndenge solo bika ndenge wana ke moi c'est à cause de la pasteur gomé madamoko donc et révélé que à cela même cours biblique té parce que ben verset biblique oya cause nga na yebi yango interprétation ngo ya yebi yango té azo tanga ngo ndenge muto zo tangaka eza neti bukolo mususu ndeko père na mouvement makasi ya Bruxelles alobi. La Bible dit, celui qui trouve la femme trouve le bonheur. A interprété en Bible le Bible, ou a eu moi si, a eu bonheur. Bible le Bible n'est pas. Au moins, on se dit, si yo le kolo yebi na oli le bate, yo pe au monique ah bakumi singai. Le kolo na bala, donc mon bala a eu bonheur. Mais le Bible divorce là qui. Le Bible a divorce. Bible et le Bible n'est pas. Oh ya le Bible, ya mote Bible le Bible. Bande on a bien tolandanga na France na kena musika te na France soki ba pasteur baza 1000 ou bien 2000 tokoko na biso 10 te je pèse mes mots nazo promettre bino na te loko yango mais naza trop pris ba combat pe pai na ndimi te ke dize koka ba critère ya uza musala nzambe benga ba musala nzambe na 1h du matin omona mwasi azumba ko téléphone nani wana téléphone wana za pasteur mwasi mutazu yango
ndekona mutandio na yo benye pasteur oyo moi ça simba moi zate oyo jamais ko benga na oyo moi si jamais ko benga na oyo to moi si jamais ba critère ya libandeko Walesa tronga na Francis Lola Walesa siksango est-ce que vous on appelle ça son ndenge aller ka balu butaka na simana balu baka ah Walesa ba te classe tondi et le côté sona lobina lukilanga mate ya mi balé mate ya pela solo mate ya papa bate Walesa te ya yango ezate so to kendaki pa ya Francis Lola ba vrai mate ya so landi yango mona okuta ba faute kuna Walesa n'en parle pas. Tokena makanzu. Lelo zawapi. Sikse makanzu yaki nango. Lelo zawapi. Kalanga. D'ailleurs, yeku to l'exaye parce que musala salaka na Bible. Isate. Aucun verset. Ce qu'elle fait ou il faisait n'est soutenu à aucun verset biblique. Exactement. Sharufa, pareil. Nous sommes wana, oh nous sommes ma sataniste. Je vous ai toujours dit la différence qui existe entre sataniste et sorcier. Bon, mon il faut que tu aies hein? Moi, nalanda na yamba ba abbé, na ba mosusu catholique, nalanda ka ifongi. Nazana ba universitaire, ba nolanda ifongi. Tango ba yoko anga na lobby, oh, ba continue ba sédiment nga. Tango ba benganga. Ah, pasteur. Oui, parce que même si on a pas pétio, tu connais ça qui moussa la jambe. Mais tant que tu vas landayer, aux hommes en noko, ko finga batu, ko lobala batu ka be, tu dis ah, mais on moussa la jambe derrière. Na yipsi bon mais au départ il y a le bayike, a uta ki kuna basenga ke batu. Bongo yé a uta kuna senga ke batu, asala confession pa nani. Même à sa confession, mais il n'a pas droit de prendre ça et prêcher la parole. Ah non! Alors, même bino, tu aussi la Bible. Beaucoup de gens ont dit que na utayi kuna balokota ingali. Nzamba lokota ndokite. Ce n'est pas biblique. Nzamba lokota ndokite. Nzamba lokota ndokite. Ni sataniste. Nzamba lokota ba oyo ya ye soit koi alokotie. Netinga sona koi alokotingai. Mais quand mosusu oyo anga bino zo mona péché nzambe nanga zo mona péché te bino bato mokim to mona péché mais ya mona péché te c'est pareil ndenge Myriam na ndeko na ye Myriam la prophétesse Marie la grande sœur anani ya Moïse azoka punition ko sakanate pour monaka o Moïse asalaka ke za péché. Mais c'est pas à toi de juger un roi de Dieu. Bible dit qui est-il pour juger mon serviteur? Les ayotés. Beaucoup se mêlé. Tout le monde m'a dit dans le monde de ténèbres aïe. Lelo lobby 280 000 vies. Ah! Mais on a dit. Ndeko yoga. Soko moni mutu. Achema kama nzambe. Le même jour, il y a 5 000 à Zambété. Soko moni a tchema kama. Parce que tu es bien à Zambété. Tu es bien à Zambété. Soko na tchema kama Zambé. Oh, 10 000 vies. Ah, t'es boni. Bisoto to tchama kama Zambé. 300 personnes, 500, 1000, rarement 2000, peut-être 2500, 3000. Ah. Mais si on a un petit peu brrr,
neti na woto mona ifonga che titre moko boye amakama nzambe atikoma miziki soki bandoki ya miziki ya soki ya wapi babomi lisusu e mutande ngwana zo benge musala nzambe mutande ngwana awuti ko zo bakomba bolomi ndina bana ya koti wana ala banote ya bino soki amakama nzambe lobi sou pareil donc ayebite abino bato ndie batelema so na tei ba faute ko reverser mais c'est reverser ça na bana bino liloba nzambe ce n'est pas kayebi boy na bana bino atamuke o alingi ko dimanga andimi o alingi na ite brosta ndeko moko abenga abinanga pasta vraiment zala gentil epsanga so brosa pasteur be évangéliste akolandanga awa na ko répondre lelo solo na répondre te lobby so lobby te semaine prochaine pour na loba na bino ba oyo ya loba ina ngai bonga na répondre ye na sena lobe la brosta mais loko na loba ki na makamuna ya bambongo bato ebele bakayese kenga na kotili ye to na komisi ya za passe te po bato ebele bakasa ne offrande eza ko yiba te offrande ya biblique ko semer eza biblique même dîme eza na biblique mais zaga ya bisote eza la pona ba levite mais si on t'a pesi dîme a péché na répété faut y avoir péché nini alors ce que ba sataniste na bandoki bayela côté wana bakosaka bino ba bazokuma batambongo ba osala boye yo pe ko yibili le bateau ah ya solo oh mais apôtre Paul Mbongo bana olanda e bana olanda e ezaki aye autant la Bible bien ko semer sa biblique bino boyo ka délivrance na sango est-ce que vous avez délivrance hein ke ba korbo bazo ko bundisa moto wa bomaye docteur ya mokila ko kité ngai na komo na Yesu na koki yango muta kompe akomi bien akomi pe kitoko mobile ne pa sepel na ye eza blague te hein boko yango na sango ya blague te yango na ko ba problème te ko ba problème te so l'unité vraiment qui m'a beza et la yo ko ba problème te pona mutu oyo azokenda liwa ayibi pasinga na monité po azonga akoma kisukeni te loko nini menzambe sali mais avant ya pa nanga aleki na ba pasteur boni so ngo sakana o mona ndiko na ko répondre pour ma brosta sur les lotes mikolo goya mais na banzi na ko sala effort na répondre même le lot Denis Lessi il fait la honte asala soni ya basali na nzambe mais Denis Lessi kuto yemko lobaki akendaka kozwa kisi pour comme prophète asala mbongo na munoko na ye lelo ser ne muso akufi alobako yeba sanga ka yeba tuté lelo ser ndeko na uté ko kufa ser na uté ko kufa zo lela ndeko omoni mabena bino so mutazo loba bokaka oya lobate après bozo ki le mawa pourquoi so ça me l'a pas naé on l'exalait pour rien ozo risque que lui fait Marcelo est lui lobate d'abord Marcelo Zandundo akosi ba bibliothèque ya bomoni atika la tamingi na kotanga bible te asoka bila tamingi te boya tika bible mais Marcelo bazande mona ifonge banyaki ayebana na bakombo bato kocha problème na catholique mais non ngana ko répondre pape na prière sali mais avec douceur ezate na ndenge moko pona okimisa bato na catholique ou bien osala suki ndenge nini ba problème ya ba wemba na banani donc tant mutazo loba yango eza ba signe ko lakisa ke oyo aza nzambe te tala orgueil azolo bila yango
tala orgueil te ya kaliloba nazana ndeko moko auta otindelanga aseki ayi pasteur yo lobaki boye tomoni Marcelo alobi soki mutu abali ndoki ako divorcer te mais parce qu'il est sorcier koke musika te soki alobi yango parce qu'il est sorcier et puis ça pasteur te bino to benge pasteur. Est-ce que peut y avoir la paix entre Jésus-Christ et Satan? Si on peut la réponse, on comprend. Peut y avoir la paix entre un croyant né de nouveau et un sorcier? Le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Faut y aller là-bas. Si on fait un qui place moi y ba que jour ce qu'on a au bomayo. Soko za mwasi yeba ke biloko yo liaka asanzi la gamo tila ngombe wa bebele yangwana na baki te bible luba soko za na mwasi andoki faut bomaye mais balobi na te ke yo mto bomaye faut senga pa nzambe à la justice et Dieu aussi peut t'aider, peut tuer un mari sorcier pour libérer la femme innocente, comme il a fait dans Nabal, Nabigaël. Ndeko so ebili lo bono sepela, so ebili lo bako pe fan di ozo lo bono sepela. Batu bele ba ah pastor, we bi passer ça banka yo na pani abi ali nga utu te yo yeba ko mona ye. C'est quoi la vérité? Pasteur nous soit les gars mikolo pa ya nani ya obazana il faut que comme nena na ba ina ya za faux pasteur bakina wo yebisa ye mais boye ko benga parce que ayebi que so benga nga yisa so makabu grave atika yo za pasteur ko le kapa ya limia di oza pasteur wapi hein yo oza supérieur na ye okono leka pa na ye ya bana kotuna ko ba question oza passer la voilà bible mo tolobi ngo ngate Jésus qui a dit à Pierre paie mes brebis donc azo faire comprendre bino que Pierre aza supérieur ya ba brebis na ye oya ko ba ko yo biso na passer to andenge mo to andenge mo ngana yo na me pourquoi boya pa na c'est tu yo sataniste oyebi que sataniste na kama bongo pourquoi boyo okota na kama oya biso ya nzambi alors que biso okota na oya binote mais il faut que on azo corruption azo le bla pasteur azo le bla boy il n'a pas droit mais yo attaque croyant né de nouveau ozo na tamutande wana mais ça m'a mingi par définition un croyant né de nouveau c'est un chrétien c'est un croyant né de nouveau ozo na tamutande wana yem to banga yo aza frère na hotel ozo benga sataniste frère frère na yo depuis quand omoni ba malédiction sur ozoka ya ngona ta ko lia yo ale yo parce que yo zo benga frère bon Moïse mbi na moni azo bina omona wale sa zo bina ozo mona ni soko moni au kene église okuti pasteur azo bina bima na église ona pasteur musani ko binate même sengole ki ndenge ni pasteur musani yangwana te mission pasteur ezali prêcher la parole libérer les captifs et guérir les malades musana pasteur ezali yangwana bato ko bina bazali o musala Moïse ko bina ali neti ba kayambai ba Moïse bi et tout ça parce que ce sont pas des pasteurs parce que pasteur te bango nyonso o bato adoration ba louange ba komi de ba pasteur na bible ça te dans la scène mo boza suki licencié à l'université alandanga mo so benga pasteur nandimi ke Marcelo da pasteur te oyebi ke so lo bilika boko na tia so tembete na landele na moni ba faute na biage ndeko wana apesa na tala prophète na bango ta on atali na ABC ngabi atanga la Bible mingi menzamba ebite
Attends la Bible mingi. Ndenge pe le ba makabuso ko changer bino. Mais ba faute grave eza pa na ye. Nous avons évité. Père reconnaître le effectivement tu vivras en prédication, c'est même 1 heure, 2 heures du temps. Il y a une différence entre enseignement et prédication. Bah, petit honnête, tu vas pas tout ça. Dans mon niveau sous abeni baka pour bon de la pona yé. Bomona il faut que bana yé. Abi oyo ayaki ne lamba ya boye. Abani ko le la réseaux sociaux dans orphelin. Tant ba c'est tika ko le français. Le baka que aux évangélistes. Batou. Ah. Yamawa. Christ, Paul et tous les apôtres ont souffert. Hein? Mais Dieu voit tout. L'apôtre nous sommes passé. Il y a bitumba, il y a physique, il y a spirituel. Les souffrances de l'apôtre Paul. Il y a Pierre, il y a Jacques. Bango tout va mon passé. Bango tout dans sa succès à té. Dans sa succès à té. Oh bah commissariat rien. Bongo yo siko pasteur pa betra kuma boko otoni saka bastard ngai boy ndeko soko moni ndengwana azaya nzambe te. Bas a plus yo nga tala bateau na tangeli bino nyonso awa babela raté hein babela raté au moins jamais wale sa so bela au moins jamais mukuna sa ko bela au moins jamais baba kanzo yo ba omsusu Tony Silas qui va s'en bela ba Tony Silas on va kala 6 ça concerne parce que au moins baba bela raté hein mais les longa Nathalie combat dans zaki nango ya 2018 na utaka hôpital ta on a tali examen nga nyonso parce que mawa ba takangai oh tu vraiment bien que l'hôpital ngapté ngaki l'hôpital de wanate na hôpital ba kena mbango soki na machine soki ya nini ba tala nga soki na kamyo ngana so monani et soki na ba docteur tambaye après ça ba mikanda ba bi monsieur vous pouvez partir vous n'êtes pas malade na soki ko ndako jour yango na nga côté ya envoûtement et rata yanga ba menga l'hôpital mais ba onyo so na tangi ba bela raté traka bango ba saka soin ba bela raté parce que wali mo lobaka boye biso neti ngandi na aliawa 10 ans na kobela ngati baza wana entre bango lemsu tu sata sia bango 20 ans kobela noté et puis akobela na été akobela na mto attaquer yemko sataniste nani attaquer social ko attaquer été bataka de biso na bato basambelaka o baza bandokité bango toujours